soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwanze na yaya batalaka awa okotala bagagi ya kitoko ba émission ya kitoko ba télé-réalité kuutu koloba te Early Chikeva Kimbangu TV égale bilingeli. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa, babi chaîne eza moko. Early Chikeva Kimbangu TV. Early Chikeva Kimbangu TV. Beau s'abonner. Belle Ballon d'Or, beau s'abonner. Balobi Jikabe la Banque Populaire, beau s'abonner. Freddy Matete échec 0. Beau s'abonner. Early Chikeva Kimbangu TV balobi beau zapete awande makamu. Donc eye na moto na mopepe nango ya sika. Donc beau zapete le beau a toujours branché et beau s'abonner vraiment massivement na chaîne Oyo. Bonjour, bonsoir, nabaye o bazuli baku ya kolanda chaîne na biso ya Early Chikeva Kimbangu TV, la télé-réalité bilingue toujours babi mokilimbanga ya ngongi mande ferote mawapi et na pesi mbote na baye o bazanga jamais ko partager ba émission na biso masananga Dieu merci le Kende na Suisse et sans oublier à mon vieux ou oncle Freddy Kayungu et pourquoi pas aussi à mon vieux Platini Masamba mazete toujours tofandeli awa pona mambo etali prophétie ya mosali na nzambe moko aza na mikili ya poto na concernant liwa ya mama Mimi Chikeva. En tout cas biso ba oyo tozwaka petin ya koleka na ba église ndeti nga na sambe na église liloba na nzambe epa ya prophète Konde non tokuta na ba ka ya bongo te to oleki pa ye moko de numéro 1 prophète Konde bisa ok non lobo ko kufa to une semaine ko kufa donc alobango en parabole pe apesi yo donc apesi prophétie za lokola kadena na clé donc apesi kadena faut apesi op clé pour fongola okima o échapper eloko oba monelio mais ce ko ya apesi mutu kadena en plus panjango mututu batutu bazotalango en tout cas ça arrive vraiment pas na ba biso ba o déranger ki biso po maman Mimi Chikeva sur la bien maman sociale yé pena zaire moko mono fani matador les kana western na tiro 50 euros 100 euros ko mutabongo akufe ça nga vraiment bien te nazanga moko te na émission naza na invité na biso aza mambo ya mama na kati ya famille Chikeva ingénieur François na été soko fungula ba téléspectateur ba monae bonjour bonne santé maman santé za non bien yeba ke ba tutu ba zolanda ba kozanga te ko tuna ba kombo kombo nani s'il te plaît kombo na Pisilia ko expliquer ba tu ndenge nini ndeti ba venanga ani nzobe ko expliquer bango ndenge nini pona donc yoza nani na kati ya famille Chikeva pe oye na émission lelo pona kolobela nini nga naza niansi ya Mimi Chikeva na kolobela sur prophétie oyo pasteur wana apesi sur tante na Mimi Chikeva bapesa prophétie bongote un pasteur soki omoni liwa to danger e pa mutu pasteur alukaka mutu abengiye aebisie mama tala na moni liwa ezoya na ngambu liwa eye na ngambu na yo orienté ndenge osa pese ba pisom a prier asa jamais mutaleka na TV andi ko loba Mimi Chikeva ndongo zotambo na fali okokufa non totika na nzambe a juger mutu na masumu na ye biso batamoki to juger te ye monza maloba ne juger point atika ko juger mama Mimi Chikeva ndenge zotambo na fali ke liwa ekelanda jamais liwa jamais landa mutu po azotambola na mutu ayebi nzambe wa yebi jour oyo mutu akufaka na makamu na ye pe misala o mutu saka plein de liwa pe ekezwela ye. Bon, ce qui peut pasteur Tom so se plaindre pour la mambo Italie, liwa ya mama Mimi Chikeva. Na ebité Tom so monele mabe na artiste Fally Ipupa, moni vision mo yango nga épargner comment na ebité fo bino bosili ke lango pona bongo comment. Biso to sili ke lango po abimi na TV andi koloba. Prophétie balobela ngo bongo te. Papa nga asambelaka. Jamais pasteur na ngai nenga azana atelema anoroloba kelikwacha pisili ya nenga ozana okokufa en public jamais
professeur mutu alobanga en coulisse surtout na prophétie ya liwa po mama Mimi Chikeva rwanda tinga bonga na nièce na azwanga charge atangisa ngai nora ke lomo pasteur mo bimi ke azoku akufa mote choc ezala mote mutu azwanga charge nga mama akufa tika aja 10 ans ye mutu azwanga charge ce que pasteur mo boye pe aluke sous liwa et mote za en sens te balobaka bongo te pasteur batela munoko na yo luka prophétie ya kopesa bato pe na ndenge zana ba manière ni oyo ko kopesa la prophétie na ba pasteur be ba kena prison du ko ba prophétie pe prophétie ko ta mu pe prison mais façon pour zolobela Moussel Nzambe pasteur batela normalement un peu de respect pour obi topé ça bassin Nzambe respect o bazo mériter nango na ndingo zoloba bongo na epite so pe moni kwa kolanda mission akomona ave mabe pona yo abengi yo pe lisusu soit alobelo kaninga lobeli tante na yo Mimi Chikeva tante maternelle maternelle to paternelle maternelle suka lo abengi ya bisho bongo motekeza mabe foza pe na moi manière nini ya koloba et pas pasteur ou soit Moussel Nzambe nayoki balobi il paraît que Moussel Nzambango a lobela pe jiba kokufa mais jiba kufa teneto bino pe kotalango so totalango lobela jibe ti lelo aza bon moya kufa taza vivant moi ba professionnel ya lokuta ba professionnel ya monela akali wa monela osute a part coronavirus e koti na mboka ya mona ki honte famona kena 2020 na nebo mko na janvier bo coronavirus e kota to fana banda ku to za confirmer to bandoko bimate siko ye amona ki ngote ayo mo andeka liwa Mimi Chikeva ninga otambo na fali est-ce que ça a sens te en fait famona corona ndenge ye na mboka ba moni ngote ba moni kande fali ndo otambo na fali na corona bon en fait yo bimambu ya corona. Oui, en tout cas, au dossier, moi, qui n'a pas monté, tu as un peu makambo belé. Makambo corona, en tout cas, bah ça, le tout bah qui surpris. Pendant bah révéler qui bah monté, il paraît né toujours qu'ils a frappe. Il y a eu mon compte d'amé na ma BOO et zo salima na mokili. À mon a frappé en landing et on a ce que je veux bien mambo corona. On a opé sans Nzambe faute, tu opé sa pasteur faute. Jamais moni Nzambi alobela basali na ya talisa bongo danger o ezo ya liboso. Jamais Nzamba ro frapper mokili mobimba. Nzamba frappa bongo te. Mon Nzambe ye mo lobaka le jour o ya ko ya ayebi ba o ya ko zona wa o ba kotikala. Fa Nzamba ala kisa bango corona ndengere ya ekeboma batu na mboka. Nzamba la kisi bango te ayo la kiseka ke liwa oyo mama Mimi Chikeva nenga zotambo na fali ne liwa ne ekezwaye akokufa po azotambwa na fali moteza en sens te pasteur wana al mema prophétie na ye ya salité na église na ye atika ya atuka mitema ya famille ya Mimi Chikeva on si mais là moi so inabi que oza pena monter ce que oza monter ça message vraiment bien te po batutu ba otala yo nabi ke déranger ki batutu même ba mama Yuyu Clinton ba bengaki ba yebisa pena ngai matador tant représenter mission na yo en tout cas on a faut olobela osimba surtout point o ya mambo etali profession obi ki apé azana église monene il paraît na poto ba olanda yo ndongo zobela pasteur na bongo soki balande liyo ba salio mabe ou soit ba gange liyo pour la passe à cadre rapide milimo ebele faut zapper na moi manière ni okolo pour mon dimini mon pas ko benga yo ye pasteur wana na ba sali na ye na batu na ye wana ba na droit mo hotel ya kolobela ngai bon yo o protéger trop église na bo e bo biso ko famille non protéger te trop lo baga non te bosko biso famille na ye lo biso va famille na penza mutu munene bongo asunga batu na famille boka kende na bongo okufa monte eza en sens te le roi maître Chikeva na Londres ayo kande ko na ye ya mwasi akufa quelle douleur au pasteur on ba professeur okuta o epesi pasi na motema na ye pe wa gaini Chikeva ayoki ne kwa mwasi akufa bo mama Chikeva moski toro bongo asolora bien akaba makasi siko abtoke ka akufa brusquement ka bo na professeur lo kuteza mto makoleza en sens te ake baba professionnel lokuta ake ba pesa en quatre église na pour jamais professeur bima na TV mokimbe ye ba ke a okufa eza en sens te bon soki par exemple ya bimisa kyango
pour avoir ando kozwa tante ya kutana maman Mimi Chikeva ou soit ando pese ba rendez-vous maman Mimi abande ko yate yango monya préféré ki tom soit alobango sur internet ou YouTube ou azo occasion pour remonter un message na au monde tom super ezza on peut bien eza lokuta soki pasteur wana alukaki vraiment mama Mimi Chikeva angai ya shebiso na lemba atindi ata na kichasa par église na eza en poto eza pe anakini po jamais pasteur ozaka na église moko na poto a église ezate ba cellule ezala so église na munene eza en poto mais aba ba cellule ne ezala soki na poto kuna ba monanité anakina ba cellule na ya atindi membre ya cellule neta moko aye na lemba et pas biso afandisi famille alobi nota na bengi Mimi Chikeva pasteur na biso bengi Mimi Chikeva ayambe na téléphone te azoluka ba rendez-vous nyonso azo répondre yete tala boye prophétie azoli akokufa biso moko famille tonga to benga ye. Bon, en fait, bon, ce qui est à mon avis, c'est le personnel privé pour aller au banca, il y a tête à tête. Monter que bino intervention, nous tombons sous Bossali Mabé quelque part. Dès que tu es le banc en TV, ça sous privé, il y a le banc ma banjo le banc en TV qui a au koufa, il sous privé, mais est-ce que bino de Bolanda qui a au monaki façon de la prophétie, on dirait qu'il y a Kanda, il y a maman Mimi Chikeva ou il y a Kanda dans le banc en dengue que non, dengue prophétie peut ça m'a pas passé dans Zambie tout. Façon le moi on dirait que ça Kanda ça un problème né, papa ça on peut s'offrande et puis ça tinde là. PC mot de passe na yo ya MP ça soit ni soit tina bandeng ko na poto pendant na kiano poto tina sur Mimi Chikeva benga ngakaka on va na sur tongo papa so ça posa bon et puis ça tinde là pour le pasteur trop ne mamba corona 19 o ndenge et ça pasteur trop ba mo senga ba mbon ka ba MP ça batinda ba offrande mais yozo ba mamba covid 19 ba pasteur ba senga ba la mais ya za na poto quand même est-ce qu'il y a au luka asinga ba mbongo tout ça. Oh, le gars, pourquoi pas? Bon, il y a une offrande. Bon, et puis, tu vas passer par une offrande. Mais biso il paraît que la poto qu'on est à Sambela Sala, donc à interosser la Nzambe, interosser la paix mambrier pour na et servir pour poto le roi arrêté quand même. Ah, au cours, au bando singa raoulé ni sarambon ba peso me kuna, bon va pesa en pan baté. Ni la monnaie pasteur n'a jamais. Il y a ça là na poto, tu ça na ba poche, mon poto ya ça là na ba poche ya ba ndimine église. Pour ça qui va pasteur à ça la ranga luka Mimi Chikeva. Va ne tout anga zoaye. Au ya dia na ba poche ba saline. Wana skoyo mto bito mama Mimi Chikeva mtaipsa ko temo ko le kana émission o ba dia na ba poche ya bandimina ye. Wanga mna lobi. Mama Mimi Chikeva jamais roti na mamba bon loba pour pasteur lokuta. Attends, to calculer. On va sembler. On calculer ta pasteur na terme trop zoba. Aux Hollandais, moko ya mwana bino en tout cas ça peut pas si na ndenge babi famille Chikeva bazaka respect au moni yo mwana muke na bango bimi olo bana tonalité moko likolo et pas pasteur wana en tout cas bato belé ba banga bakaza et c'est que na famille Chikeva bazaka na ba pomba pe ba basi pe ba lobara non pour pasteur lobi mabe pour pasteur lobi mabe pasteur manquer makasi atungisi fa motema vraiment ya libota mobimba to passe na motema lelo mo ba salité wana ti liwa alo loba ma Mimi Chikeva kufa o mo manga vana yena bimina loba ya altika biloba loba alukelo mso loba so aposa mbo pasteur vraiment répétant le sopé ça o ya kabana mama social akabana o pesa ouais Jogo Medio fini le roi Manitou na kati ya Lubumbashi bambote ba yo ya belé et sans oublier à mon vieux Glody Tshishikitela, autrement dit Tshishikitela makambo. To comme na na suka ya émission na biso, to landi ndenge intervention ya mwana ba mama Mimi Chikeva ndenge alobi concernant Mosala Nzambe wana na ndenge profession wana en tout cas Mosala Nzambe quelque part pe bino pe bo ba ko cadrer ba na bino bongo ça. Chose na likambo mutu. Pourquoi pas le guitar numéro na yo komela na WhatsApp ou sur l'outil de voice mindele bazwa moi nini idée moi bien ya ko sala moi WhatsApp pour na ko faciliter tâche tom so mutu na appel normal bo zo eto ko tina appel na WhatsApp tala ka bato bende balela mama Mimi Chikeva si bitima ka boeli en tout cas et ça la biso vraiment pas si merci beaucoup na ba toujours na bande su ko pesa mino su ba merci na ba besoin vraiment temps il y a telle émission sur peut s'abonner vraiment massivement na chaîne Nabiso Erli Chikeva Kimbangu TV la télé-réalité donc
bilingue sike fandaka awa bozwaka vraiment temps ko s'abonner makasi mbote pe na master nanga Joël Kams na Belgique et sans oublier à mauvais Andi Nzobe nabi ke botalango déjà mon intervention ya mwana ya maman Mimi Chikeva et pourquoi pas aussi à maman Janine Chikeva et pourquoi pas aussi à maman Yuyu Clinton à bandela on sous des fois maman sociale rumela na yo maman tala kaka eloko tindaki tinda mwana otindaki mwana o matadora sala yango ekoki to mon intervention na ye en tout cas bo s'abonner vraiment massivement na chaîne na biso Early Chikeva Kimbangu TV na pesi bino bambote belé ba bonne soirée ba bonne journée ça dépend ya bangonga to ya na bino o bozolanda biso bayo.